Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Diaspora congolaise, biso oyo tofai na poto, biso il faut créer ce qui toke na mboka na biso, biloko boye bana basakanaka, eza bien. Biloko boye faut créer na mboka, to bongisa ba parc po mboka na biso kende liboso, c'est ça la diaspora congolaise. Terrain à bali à boy. Il faut na Congo biso to banda ko créer biloko ya boy diaspora congolaise, c'est l'idée. To banda ko créer ba terrain ya mike bana basakana ba place ya bien oyo biso to mona na poto. Il faut tomber mona katsa Congo po Congo na biso kende liboso. Bana pe bana oyo to sobota na katsa Congo, il faut ba vivre bien ndenge na Europe ezali ba je ba biloko nyonso ezali. Sote komi kilo na biloko aboye kozanga na mboka na biso ata moke te. To sala effort diaspora Congo kende nde liboso ba biloko aboye sala nga bien tango nazomona bana bazosakana na kati ya Kinshasa. Il faut to créer biloko aboye mwana fandi ba parents ezo sala pe moi bien, mais oyo kaka bana basakana kaka na ba manzanza eza bien te. Bana basakana kaka na ba manzanza m'appelle photo ba ko créer ba monument na biso to respectera ba héros na biso. Bato babunda pona Congo, bato basala pona Congo. Donc la net na poto awa bato ba respecter ba monument na bango. Bomoni ba parc ya Mindele, ba parc ezali bien bomoni ba parc ya ngolo. Est-ce que bomoni ba sumbi awa be ba BBC matiti ezali bien bozomona ba matiti cameraman azozwa. Est-ce que bomoni ba sumbi be batumbi mundela azo kubatela eloko na ye, mais congolais so basali eloko na kati na mboka na ye ekomi ba pelusa ko yiba ekomi ya kobebisa. Voilà tala awa mundela bongisi mboka na ye bomoni place batumbi tala mutu ndel fo sala Congo siko tozana besoin batamitu Congo na biso kende liboso. Ba parti mibale oyo tobengi Apariko et l'IDPS eza ba parti oyo eza kotia mobulu na kati na diaspora congolaise. Ba parti oyo mibale elingi ba parti mususu enetre te na kati ya Congo. Ba parti oyo mutu Apariko azaka toujours kokumisa leader na ye, mutu ya IDPS azaka kaka kokumisa leader na ye. Donc ba parti mibale oyo nde créer ba problème ebele na kati na diaspora. Alors mutu nezali est-ce que na Congo mobimba wana kaka ba parti oyo mibale nde mutu yebani? Apariko eyebani kaka na poto, IDPS eyebani na kati na Kinshasa. Mais ba depth ya IDPS, ba depth ya Apariko balingi ba parti mususu te. Balingi ba mona kaka bango nde mutu baza ba parti ya solo. Mais bandeko na koyebisa bino soki ba combattant boza ko bunda komba na bino ekende kitoko, il faut bozala tolérant. Il faut respecter l'opinion de l'opinion surtout. Politique ezali binemité. Yo zali mutu ya IDPS, olingi mutu ya SIDT, olingi mutu ya INCT, yo adepte ya IDPS, olingi komona ni mutu ya troisième voie na misu na yo. Est-ce que mutu ya troisième voie olinga komona yo mutu ya IDPS? Yo mutu ya Apariko olingi komona mutu ya INCT na misu na yo. Est-ce que mutu ya INC akolinga leader na yo? Bino moko boza kosala ba séparation. Tandis que ba politicien na kati na Kinshasa baza ya koyokana. Mais bino a na kati na diaspora ngana lingi mutu ya boyete, ngana lingi mutu ya boyete. Est-ce que combattant oyo aza kopesa ba ordre na ye na vidéo na ye
est-ce que ezali makanisi oyo leader na kati na Kinshasa soit Etienne Tshisekedi ou bien Vital Kamerhe ou bien Martin Fayulu ou bien Gabriel Mokia ba leader nyonso to na baza bazoba bandeko nanga ba congolais totika mutu nyonso tu apesa opinion na ye ezala ozali na parti songolo pakala respecter mutu a parti songolo pakala soko respecter mutu a parti songolo pakala te yo moni parti na yo zande munene eleki ba parti nyonso tu alors boko créer mama na problème po na meki ko sala constat batu o bayaka na ba marche ezali kaka batu ya IDPS te ezali kaka batu ya Pareko te ezali batu ba parti nyonso tu bango nde mutu bayaka ba marche. Alors ceux qui bomoni ke ba parti na bino yango nde mutu eza kosala ke ba marche tonda ngala kosenga na batu ya Pareko à partir d'aujourd'hui bo sala manif na bino bo bengisa batu ya Pareko baya na France ou bien na Belgique batondi sa Belgique totala batu pe ya IDPS bo sala manif na bino bo bengisa batu ya IDPS baya comme ça bo sala plein tondi mabino mais batu bayaka wana ezali ni batu ya IDPS ni batu ya Pareko batu ba parti nyonso bayaka pona makamba Congo. Mais pourquoi boli ko sala tolérante yango bomoni ba marche comme ko sala mpiaka ba 50 personnes ba 40 personnes parce que manque que boza tolérante boza plus qu'un dictateur ceux qui bozo combattre dictature mais binomo il faut bozala ba démocrate boza un peu ba tolérant boza la tolérance égalité entre les combattants bolingi dictature voilà combat ba place ça kokende mutu na mutazali libre ya ko accepter leader oya lingi pe parti oya lingi parti nyonso tu ezali libre ya ko evre ezala ta na poto ya ko sala ba discours na bango mais to komona na kati na Europe batu ya IDPS batu ya Pareko ceux qui parti mosusu siéger et sala ba réunion na bango ba epona ko bundisa yango bango ba epona ko détruire yango Congo et ko avancer ata mokolo moko te lit oyo batu ba ko sala des années tandis que boza ko banza kaka deux partis politiques oyo ezali moko na kati na Kinshasa moko na kati na poto yango nde ko libérer Congo. Mais mon frère ma sœur vous trompez vous allez komi kosa kozala ini kondima munguna na yo nde munguna ko changer. Voilà mateya ezalaki ya pete oyo esengelaki ke nde konyoso tu ayoka pe a bino moko botala ba parti oyo etiaka mobulu na kati na diaspora. Les deux partis boyebi toyebi bilongi oyo etelemelaka ba parti ya batu misusu bilongi wana eyebana na kati na diaspora yango pe mutesalaka ba video yango pe mute bebisi diaspora yango pe mute fingisi ba combattant yango pe mutu ridiculiser mukili oyo tozali koloba lelo bilongi oyo elekanaka na ba video oyo efingaka ba parti mosusu oyo efingaka bato oyo elobaka biloko ya salite oyo lelo bamoni ke combattant koma zoba bilongi wana bino moko boyebi botalaka kaka bilongi wana oyo efingaka bato na kati na ba video oyo elobaka makambo ba salite yango ebebisi ki diaspora congolaise. Et puis Farafina. Nakei kasi lobina kozonga mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobina kozonga mayama mopembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi nakei kasi lobina kozonga atandele mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobina kozonga bakoyambanga mopembo ezali ndeli wateo kozonga mboka nakei
kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndeliwa te atandele tokozonga Kinshasa. La radio Lissolo maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolo avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant la